Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le Kiko Kikondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno soto s'abonner, nascere mako, Madia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Olivera Bagad, Bamis, Bapik, Naba Théâtre, s'abonner. Bonjour famille, bonsoir na écouter ibino na pesi bino mbote na komo na Yesu. Tikete nzamba lola asala biso bolamu na mokola lelo. Kande to babande konanga to Yesu ko soro na kata Madia Star TV comme habitude. Na lo babande konanga soki na Yesu ko loba mo eloko seke lo moza na komite na biso yo mo na ekoloba. Lelo bande konanga na ekoloba lisusu likambo o etali mama ko na Karine Mokondi na ba réunion bazo ko sala pote libala Karine ezala te bande konanga nazali ngai moko te na plateau bande konanga nazali na ndeko nanga mwasi ya kozwa timing ya kosola bande konanga boyoka ye bomona ke mutema mabe oyo komi na komite so bakwa ngola bino bobenga Karine mutema mabe to komona ke bino batuni boza mutema mabe yomo lelo to kolobela ngo babi o pa lingi la star boke libanga bande konanga contacter toujours na WhatsApp ezana pourquoi pas na boka o libanga babi merci beaucoup na Christopher Song mobile mora bio na kata London sans oublier babi Yasmine petit frère de Jésus na kata Panama voilà babi na kata Madia Star ti bande konanga to sala ka nyonso to lobaka nyonso sauf bakite ba message to zala intéressé na ngote babi wa lingi mo libanga bande konanga babi talaka mo sanzela mino apisi mo sa problème aksa boko libanga babi utalaka ndenge ezalaka dega bande konanga bolanda siko émission ti na suka boka nende ko mosi abenga bi Karine a partir lelo a komi Queen Elizabeth Karine a komi Queen Elizabeth voilà babi Karine a vana ngwene na ye aza fimo moko aninga na kate aza fimo babusha kaete yene mutaningi saka timu koyesa koya longo lié simape bango ba so ba orene mais pour le moment Karine Mokonda a komi Queen Elizabeth j'espère na lobi alors bandi kunanga tola na boke binyo sato. Bonjour Maman Dia Star. Nasepeli koza nosu na mokola lelo na live na biso na kata Madia Star TV ndeko nanga na sirozo mona makambo zoleka na komite na biso pona ndeko na biso Karine à propos à mama Congo o azoloba pona Karine Interpol pona Karine eta que yo mama eta que yo moboti est-ce que makambo zo mona ngo eza normal beza normalité? Ah Maman Dia. Je crois que tu es bisogneux to fai na mboko a poto to epe poto lelo te to e poto kala oya poto kala ou même lelo et un problème de naka question ka ya kozala ko utiliser ka intelligence na yo zo comprendre voilà wana eza ba benga ngo eza ba trafic d'influence bazo sala na mwana wana trafic d'influence mama wana soki nani wana mama Congo wana natala moi ba émission na quelquefois nenga lobaka mais cette femme elle s'est fait trop yazo katsa yé poto eza yayi c'est ça na façon lobaka on dirait poto eza yayi yende poto donc bandimela yende ba donc on dirait que administration donc ba police ba kamunios ba yokela kaka yi trafic d'influence. Voilà, moi on utilise bien vraiment trafic d'influence. Wana exact trafic tellement azo sala ngona ba ekiri ya bazo ba mama moko donc ya ba âge na biso mais ba perdante quoi. Basi o bazua te na vie mitema mabe. Basi o mitema mabe ba bala te bazua te ba divorça. Ozo comprendre basi moko donc o ba benga ba vaut rien. Je te jure natala ka ekiri ya basi wana
po baza en fait peut-être bakozala pe ba âge na biso bakozala pe ba yaya baleki kati na biso mais kotala basi ya ba plus de 40 ans osala bazobo bango bazosala na réseaux sociaux mwana mokie azomanipuler bino sagessement comme ça mais na préféré nazwa bambula bango basali napesa na mwana wana Karine. Wow. La petite elle est plus sage. En tout cas ma chère nayoka quand même bakomi koyokisa biso batomeli na poto soni moko mama bia je te jure nakoma komona kutu ba plus de 20 ans na sali na poto balongola bapesanga na kosa ta na sali 2 ans na poto likolo buso babasi wana. C'est ça. Na mona nanu basi ba bande de nayebi te mama bia na finga nanu bato na vi na nga te na asiro oyebi ngai depuis na umeli na bamboko ya poto nanu na finga bato te mais bato wana bakoki permettre mémoire na nga na finga une fois na vie mais tellement que naza rangé moko na bango te naza pe na niveau moko bana bango te eloko na oyebisa bango kaka eza trafic d'influence mobali wana mwana wana azali kotala ce type là c'est un homme intelligent on comprend et puis nazosala bémission mosusu bazosala ma chère mais nazoloba bazosala bémission yo na se ya mabele ou bien na monde mosusu ou bien donc je sais pas nazo regretter même moi la mwasi wana ndenge batraitaka ye na ba année passée comme une femme combattante moi mon mari tu sais c'est un grand combattant mais je ne peux pas avoir la même donc na cause na makanisi moko ndenge moko na mwana mwasi wana ta yokisi ba combattant na comme koyebisa même mobali na nga na ndako ko en tout cas je ne sais pas cette femme vous a trahi na mona te une combattante banda mwana Karine na epoto soi-disant tobenga bango ba combattante te mais nga na obenge soi-disant ex combattante na ebité na benge ex combattante ou bien ande bazo vivre na bande de donc des clients bazo vivre na influence wana ndenge pe bakota ki combat je crois que basi wana bakota ki combat pona kobunda te mais bakota ki pona ba propre intérêt na bango c'est ça bakota ki combat soit ko luka mibali lokwa baza betula moko boye tellement bazwi pe mibali te na combat ngo yango moni ba se révolter tala bango nyonso ma chère so na bali kotangi lo basi wana ba âge na biso bango nyonso tala o mususu asala ba émission wana o ya lingisaka mutu lokwa nyoka wana soki mama pingila so pingila tala même o mutu na Londres na mboka la bino kuna o aza lokwa kizengi wana wa lobaka esa te tala so na bali kotali so na bango ko tala bango spirituel même tala bango physiquement tala o mususu wana bisusu azaka na Kinshasa wana azaka munene boye mino lokwa kizengi wana oya munene wana alobaka n'importe quoi à la fois des mois passés akumisaka mwana wana Karine oye soki lelo côté internet eza mpona Karine tout et tout mwana wana tala kaka moto aleka na tele azofinga baparent na ye soit disant papa na ye abima na ye soit disant koko na ye soki abotama na nzete bato abongo mama so na bandi kovisionne moko na bango omonake baza vaurien pour être honnête avec moi baza vraiment vaurien ozo comprendre oyo bazosala wana eza trafic d'influence ya nofing eloko te bakoinfluence mwana wana te tala oyo towana mboka mundele biso tu tokoli na yoka esi mundele eza kaka tobengi oke moto oyo azodétruire communauté moto oyo ye nde azobebisa communauté mundele ayoki yo mpe azwika apesi yo privilège n'importe quoi sikoyo ndenge oyo mama ndenge oza wana mama ndenge oza wana yo okoli na poto ya poto na mwana moke sikoyo ndenge mama kongo aolobake ako Interpol mpo na Karine Mokondi selo oyo omoni ekomarche ekosimba bi ekosimba te pamba te akomi na niveau ke akomotive bato omoni bango je vais te dire une chose bamoni nyonso basali na vie ya mwana wana emarche te esimbi te bayebi déjà ke baza échoué totalement échoué baza l'échec numéro 00 omoni bango mpena place échec esila te bango babandi oyo ya bango tala bana basi wana baza babenga bango nini donc baza baperdante quoi baza bato moko omoni baéchoué omoni bato bazwa te na vie banumero koleka 0 nayebi te so ezalaki na numero moko après 0 na ngai napesa bango yango eza honte makambo bazosala mama kotalake bazotia bato yango c'est vrai nakoma omona lelo bato bakoma ofinga biso bato ya poto na même na Kinshasa bakoma ofinga biso mama c'est à cause de ce genre de femmes comme basi wana bamama kongo wana bapingila wana bango nyonso wana oyo soki banani jikaka
basi moko donc baza lokwa te, mais ce sont des vrais démons. On comprend pas ça vraiment ba démon. Na mona nanu te mutu moko a paniqué bino nyonso, mutu moko asilisi bino kimia. Mutu moko azangi kimia, mutu moko na vie. Et puis azane mwana liboso na bino. Ah mais la fille là on doit croire à elle hein. En tout cas neti biso neti nga nazaki na ngapenda ko s'intéresser na yete mais bango ba basali pena na s'intéresser na mwana wana. Na en tout cas je dis coup de chapeau pour la fille Karine Mokonzi. Coup de chapeau, elle est phénomène, elle est unique à son genre et donc je ne sais pas quoi. Elle est la reine quoi. En tout cas veut ou pas, elle est la reine du Congo. Elle est la reine de YouTube. Je ne sais pas si Ezaki même dans ma grade non plus que ça n'a PC, elle mérite. Parce que c'est un enfant un militaire. À la Xabso, pendant que ça moi na soda ya solo. Tranquillement. Si quoi mon abo ba okanga été hein. Pas kokangi est-ce qu'il y a un criminel ba ngoku tu na vie to lo bana vérité. Ba mama Kongo wana ba ngoku tamsu ba yiba ba yogourt na magasin. Ba o mususu zo ba wana ya limani wana ya villageoise wana o mama moko azokotela mwana ngo mama moko s'est retiré mama moko lo bakalingala lokwa ba yombe boya soki ba to mboka kuna o ba benga ke soki sensible na mona akuta ta sens ya bomoto kacha mama ngote so bazo ba mama moko bango nyonso wana. Est-ce que yo oso mona wapi yo faina poto tu connais la loi moto abomi moto te asali le côté et makamnyos bazo accuser et au contraire il y a accusation na bango balobi abotate et tu sais que bien la fille elle a mis au monde c'est ça. La fille n'a jamais même volé même aïbata même yokut na magasin te azotambola na ba norme et puis aza influenceuse o eza na ba épreuve depuis Congo. Donc tu crois que mukanda na ba PC titre ba réfugié ba PC yango pour rien. Bango moko ba ebi déjà ba grande ya mwana wana azana ba grande ba konti mama mwana wana koko na ye chombe azalaki mutu munene na aza influence na communauté na biso na mboka na biso o comprendre tata na ye aza mutu influence na mboka na biso abundela mboka aza soda o comprendre kenda ba guerre ya Congo. Mais maman, et ça le quoi baebi ke bazo bundisa mokonzi ba kolonga te. C'est ça. Kombo na mokonzi a mérité ngo. Et loko zo sala bango maman, ba yebi ke mwana wana leki bango na nyonso. À l'équipe moi je te dis la fille, elle est la reine de l'internet. Elle est la reine du Congo. En tout cas nazo yeba te mikonzi a Congo. Pourquoi bazo mérité ko pesa mwana na prophète ba passeport ba pesi ya ambassadeur. Il fallait mwana wana mérité ngo. Wow. Maman, nous devons sa communauté mobimba Mama Bia. Yo zo mona ngo blague. On a salité esa société na YouTube. Soko tie ko miniature maman na suka 100 mois 1000 euros et les qui coûte bambongo ba tusu ba zo sa ba kayo ba ya ba nettoyage na poto. Hein? Mwana wana ka bandimi ete. Tant ba kena ko tia mituna ba na oreiller. Ba ye ba ke aza danser. Ndeto lo bana ngala leki bango. Vous comprenez? Bazo vivre complexe moko na éviter loko zo sala bango complexe. Omoni loko zo bomba ba complexe. Baza na problème mental. Omoni mental problème mental oyo mama Kongo afinga ki mama Sylvie wana. C'est vrai ça me fait mal hein. En tout cas mama wana tiba azaki ne mama wana azaki ne na problème physique ya makolo. Mais obi ke ba groupe wana ya ba mama wana ba kota na internet ya bandoki wana ti ba eko PC siko ba PC akomi na problème mental ya mutu. Remarquez mama wana ta ki pa mwana wana zaki ne kana problème physique ya makolo c'est normal de mutu nyonso abota mana ngo. Mais mama wana ba guider ba mimi ti ba PC problème akomi na problème mental. Oyebi ke mama wana akomi na physique mental. Wow. Likola ba Kongo wana. Est-ce que so mona ngo moko boy ba fingi yo après bato wana ba retirer yo lisusu okomi lisusu na bango mais mama na mona ba buzo ba mama poto ba so sala te et muto aleki na aza mwana lobi mama soit forte pour les later liboso ba yiwana bazo be exception morale soko leli liboso na bango donc okokwesa bendele mais mama wana makambo ba pesi ya malamu mama wana komisi yango mabe pour mona ke baza ba bande de sorte vous comprenez ba bande hypocrite ba bande de complexé. Bazo vivre na complexe mama kanga data lilo ngano to le kan émission live ba omona ngai ngongo ba koyoka ngo ngai ma chérie ne nazali yao
na yebiso kanga data lelo to leka no life ba ko mona ngai puis même mwana ana Karine ozwa malobo na oloba lelo akoyoka ko soki mwana ana sali libala te soki libala ana salami te mama bia nga na etso na ofanda biso na poto te na préféré na tika mukanda na bana na mbali na nga na ke vivre na Kishasa na pare na yo lelo na émission na yo nzambo nga na yebi asala likolo na se kanga data lelo kaka nzambe oto yebi apesa biso souffle libi lobake mwana wana bomi mutu lobake mwana wana ayiba ta tonga na magasin na bango awa lobake mwana wana masumu na bango eleki ya mwana wana eleki ya bango lobake mwana wana afinga bato koleka mama kongo afinga bato koleka ba mama nyonso wana nde bazofinge na mama na ye mais soki o bango bazosala na miso ya nzambe kofinga mwana wana kofinga mama na ye butu moi kohumilie mama na ye lobake mama na mosala ya nzambe te mama bia na kopesa kombo na nga na koleka biso na émission na o soki Karine Mokonzi soki Karine Mokonzi mwana wana ngape na solo betanke yaya na ye ya mungala comme bango basali ba bande de ba Congo ngape na se présenter na zambuza et puis tata mwana wana koko na nga bandai ko yebisa ngai tanto ya lai na Kishasa baza bandeko wonika bangala nde banda oloba ndeko na ngai Mokonzi ona bomé ça me regarde même pas wana za ba biloko na bango ya ba bondeko na bango ya ba koko na biso so comprendre moi j'étais à l'Europe depuis ça fait longtemps na lobika moi mki nazolo betanke naza mama nazolo betanke naza yaya liboso to mwana wana nazolo betanke naza vraie congolaise mama bia tozo paré na on a liboso émission mo ezo bima butu ezo yinda tongo ezo tana soki Karine asali libala wana na mère te soki Karine abalani na mobali na ye te lobake seke nzambe wa sala biso existara te lobake nzambe ya bato wana basali groupe aleki nzambe ya mama mwana wana mais soki Karine abali akena mobali ne na mairie babalani na mobali ne na famille église nan to tia kutu te pour sa préparation mariage église bato nyonso ba arrange très bien ça prend du temps parce qu'il faut ça la bien na yebi arrangement mariage na bango église te mais na yebi ke ko salama par la grâce de Dieu mais soki mwana wana libala na ye salami te lobake nzambe oya mama na ye nzambe ya papa et mama olangi na répéta ngo lisusu banzambe na bango baleki nzambe ya mama mwana wana ou bien masumo bango basala ya mama mwana wana sala eleki ya bango ou bien bango nde nzamba tsa bango pona ko juger bato bango nde bato bazopesa bato nombre ya masumu na bango mais soki bango pe basaka bato ya masumu basala masumu ka lokwa biso nyonso tosalaka mwana ana kobala dans le calme akokende mairie na ye dans le calme akobala dans le calme vous comprendre je prophétise lelo prophétie est que je prophétise par la foi que j'ai na foi on azana ngo ndimo na azana ngo liboso ya nzambe ka nzambe o abalisaka ngai o nzambe la libala on a sali 14 ans de mariage mwana wana akobala et puis akozala na libala ni heureuse comme jamais vu ba wana babitula wana nyonso na ba divorce wana nyonso babandotala mwana wana lokola filme babandotala libala na yena bana ne lokola filme kanga data lelo mwana wana mérité ba pendre yeboyete qu'est-ce qu'il a fait cancellation oba olinga baloba libala ne eza cancellé te ni mama kongo azo pas mama kongo vraiment azo pelisa misuko libala ne kozala cancellé mama kongo c'est une blabla c'est une il faut je vais t'expliquer qui est la femme là c'est une femme qui influence par ses paroles soko oza faible aza bato ko mon ndenga zelongi mabe tala ka ndenga zali parce que c'est une monstre tala pena ndenga zalaka moi si wana za pena lokwa ba déchet ya basi nyonso bilongi mabe nde nzamba salela en tout cas nzambe que Dieu me pardonne vraiment devant Dieu je l'ai dit moi si wana za tellement motema mabe azelongi mabe makambo mabe je crois même tina sena ye ya bo moi si na biso za mabe ya mwana fanda na mibalite olobe loko mama bandela sur place wana olobe loko aza penda mabe ko bandelongi na ye nzoto na ye tina se na biso abasi ya mama kongo eza mabe yango moni afanda na mibalite mwasi wana aza l'échec mwasi wana aza l'échec ya basi omoni pasi wana nyonso basali baclique na bango nzoto bange na befinanceuse je vais te dire Sarah l'échec ya basi nyonso omoni bango biloko basala so ezaki Karine nde kutu balai kofinga ye makasi tala Sarah azwa ekeko moko ya mobali atia ye na ndako mwana batanga Sarah kutu musicien pas héritier azala kutu quand même ozomona mwa mobali malgré kaza jeune homme quoi ozomona tala banda Sarah wana atia ye na ndako
basaka ata clique ya bato ya mitema mabe makambo na bango nyonso eza mabe ezoréussir te bafaçon na bango de vivre nyonso mabe tokel so na bainfluenceuse nyonso omona l'échec etu na influenceuse lokwa gloire ozomona bien bazozwa babétise na bango nyonso mabe na bango nyonso bazolatisa Karine mais koma bakolinga mwana wana mongala te mwana wana tala nzoto pete nzoto be lokwa pula roti tala Karine mwasi bitoko mama elobi na biso papa na biso ogesho alobaki Nathalie Karine Nathalie bango mama tondima pe moninga ko c'est ça eso moninga leki obolobi kaka yaya oleki biso za mwana muke moleki biso na makambo nyonso na charisme na nyonso Fani na communauté na biso congolaise balinga kopesa mutu chance te baloba yo nde zala numéro 1 yo nde guidé eloko ezoboma bango ba communauté ba ivoirien to mona mama yo za numéro 1 mikolo yo nde ozo guidé to ndimi obuso nyonso to lando na sima mais ba congolais to lingi kondima ngo te makambo nyonso bozo sala bozo lakisa ke yenda za numéro 1 yenda za la reine de tout la reine de l'internet yenda za mama na bino mais bozo ndima ngo na mitema mais na kati ya musuni bozo manifester makambo susu yango moni makambo nyonso bazo sala eza au contraire c'est ça Mama Congo c'est une influence azo influencer Karine azo influencer et puis Karine coûte j'ai confiance la fille naza soldat il coûte jamais jarja azala jamais influencer tellement que ba omona makambo nyonso bazo sala aza poser azo réagir te quoi yebike makita na bango nyonso 3 fois 5 on nzamba zako bango tsa 3 fois 0 sikonde nga mama Congo alobi ma chérie na kati ote nde mama Congo alobi ke Karine Mokonzi azana azobebisa communauté na biso congolais eteke na point wana siko Karine Mokonzi azobebisa communauté na biso na sens nini nete soko expliquer soko le loko place wana Karine Mokonzi aende kobongisa basi nyonso abitula batulaki na poto o bazalaki ata ne loko te na compte Karine nde mutu aye kopesa bango mosala aye kofungola société o bango bazozwa mbo baye boloba te baza bazoba baza bazoba bazobenga lipa babi lipa eza nie eloko bazosala yango wana Karine Mokonzi asali ke bango bana na bango babandaki kolanda bapapa ozofuta bana te bando tikanga na bana Karine Mokonzi asali ke bapapa wana bakoma mwana kimia bango basalaka na kombo na ye bazwaka mwa quelque chose na internet pourquoi mutazo peso lipa na même Jésus alobi koloba même merci kaka merci sala nzambe bien bango basa prière na bango veso zala kaka Karine Mokonzi la reine de l'internet on te dit merci pour le pain et pour le jus que tu nous as donné à la fin du mois et pour la semoule et pour les spaghettis de nos enfants bango prière na bango veso zala bon Karine Mokonzi sans toi j'allais peut-être suivre les pères de mon enfant où est l'argent des enfants où est l'argent des enfants mais à cause de toi, Karine, qui nous a sauvé la vie, na mone le nyakata mwana nga kala. O banda yo perception misa na internet to landara su ba mibali o to divorcer na ba roté. Wow. On bibi makasi ya mama. Karine asali eza bien. Po ezalaki wana mona bango wana na ba madu na ba matonge. Tata mwana azalaki awa, azalaki na nganda mama Minata, bango wana bake kolanda. Azalaki pe malubo mboka, bake kolanda ko baluka mwambo. Mais banda Karine ayi. Apesi bango buzu. Abibozwa kombo na nga bolamba bofinga nga bolinga nga l'essentiel que na lingi ba petit balia Karine aza bien alingi ba nevele na ba nièce na ye alingi bana ba yane ba souffrir te mais bazo comprendre bola mwana ana zo sana na bango te tala ba pingila wana tala ton baba ndaki bémission zo mona pena mwasi moko anzulu ata basi kuto ba uta na soki na ba benga ngo sulu ba mboko ngo totika na kongo soki ma mikalo soki malulu soki wapi ata kutu basi wana bateka bazaro teka ba pondu na nzela ya aéroport mona kutu tamso ava bima pa ko mafuta mbila nene ndo yazo mona na mwa masi tala pingila wana ton baba ndaki bémission zo mona pena mwasi ko de la bima on dirait te ma bima pena mo petit mais les lots à la commis à tiens moi make-up au moins comme quoi moi j'étais mon ba maquillage moi quoi il va faire ça au moins sens c'est grâce à Karine c'est grâce à Karine Karine a fait si bango boulot tenga au bon sanda Karine a fait si bango boulot toi outi Afrique eza Sonia ya eza Sonia moi na mukia outi Afrique yo pesa biso musala ndenga au bon sanda kuna poto ndenge basomba ambetwa cher ndenge basomba rakiti ya cher bokomi jalouse na ye femme de jalouse mama kanga data lelo mama bia eloko moko te kosalama o wana bazosala ba trafic ya pamba eloko te moi je te jure eloko te Karine aza criminel te Karine aza mwana mabe te bango bato bakendaka banganda bango bato babota kutu na bamusicien o bamusicien bana o
bana na biso ba yeko beba na poto à travers ba libani na bango ba musicien Karine elle a fait son boulot na ba musicien matika ko bota na ba musicien mwana wana elle était sage ilobana lobaka ko bota na mobali moko ko kiti yango ezo suwa bango c'est ça ezo suwa bango ko baza ba l'échec tout na bango bana bana batata combien c'est ça tout na bango wana bazoleka la bénédiction so baza 10 au 9 ko bandana na gloire numéro 1 abotaka soki ya lokuta déjà o kuna na ko tata e banate oya mi balaye ko bota mobali ya tonton de la na 3e enfant tata mususu bon mutabon j'ai fait sa Karine boulot mutu lo kwa gloire qui fait sa Karine boulot ah boniko ya mo ki le change bien ni c'est ça yo kozana nozolala na chambre ozofuti la chambre mozolandela vie moninga abimi na ndako il faut être malade moto asa prouver makambo nyonso azwi ndako na poto mama eza biso toto ya poto te ngana ya poto na koma mwana mukie na 15 et demi ndako aliso na fanda tapa ya mama leki na ngala Bruxelles moto to ya poto mama bia yo yebi to ya poto ebile ba bayela poto awo mais mwana wana aleki bango aleki biso tout même ngao na oloba mwana ana na charisme c'est ça aleki en tout cas même nga na nga mama mpolo mais na lobi na vérité yele dia mwana ana na photo na makambo sali na pedi ta aleki ne nanga nzamba lobi ya ndima po nga na tombolo na yebi ke na ondisina na ngabo tambe pa ku venga tam so ko ile pe bana c'est ça mwana na so organiser mama ta mwana na YouTube ste wa ye photo so organiser lo kwa mwana wana bango nyoso ba ye otala ba on susu otanga ba kombote ba koma ko bimana ba mibali ba koma ko bimana bango oyo kaka ba histoire na bango atikala ki misakala pa mobali bo ozo comprendre mais mwana wana yaka azu copain et moko même si les balles simbité relation yo simba ba bien simba raté eza crime te olinga copain et simba te na vie qui j'aime si eza crime te sikone ba lo bake Karim oko nazana mvuta batu ndenga achaka ba kaneto ana amvuta batu ndenga ozomona est-ce que mama makono ba lo banake ba ba ko sala comité na biso de délivrance ndenge Karim asenga bat bambongo comité na biso za na pasi azosenga bambongo azomvute bato eta ke yo mama eta pe ke yo mwana okoli na poto sa bakama makongo azolobeza pe asolobeza lukuta soko ba mo eloko na banena ko répondre na mutu nano asuka est-ce que yo so mona démon ya ko délivrer bato bazana kati ya mvutuma oh mama ngolo beloko ni wana est-ce que yo so mona démon satan ye alobi na kiti na mokili na ye ko délivrer bato baza ba nani babenga bango banani bakangami soki banani bamfute na tuni yo question yo za mosala ya nzambe yo so mona démon ye ko délivrer mutu non ka ko délivrer mutu siko bible elobi na biso tozonga na makomi ya nzambe balobi bato ya mitema mabe toyeba bango na nini na misala na bango yopesaka bilembo na bango eza nini misala bato ya mitema mabe soko oza mosala ya nzambe abia nazotuna etanke siko servante de Dieu arme ya liboso toyebaka moto ya motema mabe témoin ya liboso toyebake na nini na bizaleli na ye ko bizaleli ya liboso eza nini arme ya liboso ya témoin ezalaka jaloux haine jalousie la haine on comprend yango wana ba mama kongo baza nango siko moto aza démon ye moko koma ya ko délivrer bato bakangami mwana wana mama na banda ko tala bénédiction depuis Congo la petite fille Karine mwana wana moninga yo yebinga na sala evre ba orphelin ozo comprendre na sali sa bana ba orphelin po za o nzamba pesa nga pe tolo ba bakanganga na ba démon na sali sa ba orphelin ona yebite na Congo osalisa ezokipe te ke oza na mbongo moto asalisaka ta moto mususu osale mabele kimingi bato bakomi na compassion na ye o ezoleka na vie ya Karine yango wana c'est ça mwana wana batorture mingi bautilize mingi même bamusicien mboka na biso mwana wana baprofitaki na jeunesse na ye bautilize mwana wana mingi o comprend mama bazaka na bato ndenge nini namona mwana wana nzamba mama nalekisa mwana wana na émission mwana wana asengi bato nyonso bolimbisi voilà ozolanda eloko emarkanga namona bayoutubesi bafingaka bato mama surtout oyo wana mosusu aza lokola azalaka mapeka lokola ne oyo nazoloba oyo abotaka na Grèce wana mwana wana oyo aza mapeka bazwa motema mabene nyonso tala ye bakotisa ye na likolo ya mapeka nde awa talelo natalaka mwana wana mpenza aza lokola bamama oyo
nayebi kutu te kotala même forme ne namona kaye nayebi te esunga opese ekolonie na Congo mwana wana Gloria namona na mutu aza complexe ya Karine te tala ta so babengani na o muso ya Congo bazoloba makambo ya Karine ozomona pena tso azoloba na vutuma moko boye na motema mabele tsa bomaka mninga pona nini po Karine aleki na nyonso na succès aleki na nyonso aza numéro 00 Gloria wana ye kutu ko eloko ezola lisete koma Karine azwi mukande anzambe tolobaki Karine akobota ta boti Karine azwi vrai dio azwi intellectuel bogar obala Karine na jamais banda na zwa mbani na zuma na tikala obala mbali kitoko lokwa ya Karine te anzambe ne na obota bano yo Karine banda kongwa leka nga kaka nzambe ukoni mo pesa ngata chance ata une semaine na leka Karine mokonzi nzambe tikela ngata 1 heure du temps na leka ete au moins le problème à Gloire c'est ça. Bon, tema mamena ba Sarah wana nyo. Tala Sarah ta maza obenga Karine na bémission. Complexe ko mona pena mutazo lengana. Bana landra bémission bana wana. Ma chérie bika photo so to utikayu. C'est ça. To kana ngo sala te. To tala na biso za bana mboka na biso c'est normal to ko ni kitita te ko ba kaito kitita ba non. Et ça ba émission YouTube ya mboka na biso. Na ko za hypocrite ne ba to so ba ko na landra ba YouTube na na landaka. C'est ça. Na za mama jeune na landa kango peza bien pour na ba kampa même fiance amboka na biso fiance amboka na biso nimba oloba mais ça m'étonne maman ça fait 2 ans ngo ba fandela sujet mususu te kaka ya mutu moko ba fandela sujet mususu te kaka ya mutu moko nani Karine mokonzi ma papa ba maman on dit ma pas l'équipe binote on dit ma pas l'équipe bino Karine aza la reine de l'éternel pardon na steng na binoka s'il vous plaît bon dit ma kay moi no à l'équipe bino na nyonso à l'équipe na beauté na charisme na esprit surtout na esprit mais marche lamba minanga marche na soki esalami tokoyoka sangwa tokoyoka sangwa tala oyebi komba marche wana tiango pe na titre na zéro impact tia pe na titre no moni komba marche ba osala wana zéro impact yaya biso tout toyebi na poto biso tout avato to bala to vivana ba bala mtele vous comprenez zéro impact moni komba marche wana zéro impact ngana pesi pena komba marche wana zéro impact eza na impact mo côté vous comprenez marche mama Kongo azosala kombo na zéro impact et puis mama Kongo elo ngana oyebisa yo message na opesa no tala ndeko congolaise poto ezara ya yote c'est ça na mona ko ndengo lobaka c'est normal oza complexe moni bano yo alinga kusala pa complexe ngana ya poto mwana mukie biso tout ya poto bana ni poto za ya muté vous comprenez même mundele mon kutu o abotami na poto kolo poto ba pesa et jamais poto ekoma ya ye mama Kongo tika ba trafic d'influence nozo sa na Karine wana o je connais la loi boina bo ata bana wana zolo ba ya Maroc wana zoba uza mama zoba mwasi na batango fomo na faut sakana kana ba lokwa ba Gloria te au moins ce problème e bomaka Karine ndeko na mama bia Karine jamais jaja ba ko kote na ba zoba wana nde ba kota ba Gloria mama Kongo azolo ba bango bazondima amen ta mutu kwa Sarah aibi ata potote aibi ata lua potote salango iko sala bongo c'est ça mama Kongo ba chepe na lokwa Schengen ko yele utaozo ba diswa Schengen akumo ba Schengen ba komika lettre na Maroc na Interpol o ba tumo ba iko bekisa Maroc donc Maroc ya taliban na batu ba ye ba sala crime te ba boma mutute alemba mako pona ba influence amboka na ba influencer amboka na ba lobi alemba moto kanyi ba moto refler ba du n'importe quoi imbécile 100% n'importe quoi o ba so sala wana c'est ça comment on peut na imbécile 100% n'importe quoi vaut rien na suka on peut na vaut rien vous comprenez wana esa façon mama Kongo azo influencer batu tellement ba illettré ba zoba ayoka pe bango ko simba tokene na bango bongo en plus all ba peke to luka adresse na ndaku pour le mois tozana adresse na été bato tozana Belgique bino bato boko yede biso po pe biso adresse tena musala bato saloma na ke Karine moko na pesi bango musala moko yokala lobano tour ali boso ba pesa ka adresse a Karine ndaku alobaki yango ti mwana mwaso ya muzombo wana oazoteka ba plante oazopesa bango plante moko mobama tala niveau mama bien na kota lisuna likambo basi batula basi bazanga pasi basi ya balesheki zoba bazoba bakizengi ya poto brésilien komisi bango bazoba brésilien komisi basi ya poto bazoba brésilien komisi basi ya poto bazoba brésilien komisi ba mama Kongo bazoba brésilien komisi basara bazoba brésilien na olge komisi ba pingila bazoba bakizengi mama na préféré ana loba ngo toujours
na côté la mwana ote mida mais na préféré même loyauté ya combat oyo basala ngwata lokwa ba mida ozo comprendre bana wana mike ça vaut quand même quoi que bana bango ba jeune bazo swana bango otala ba mikolo penda lokwa ba pingila ba mama kongo ba jikaka basi ya mikolo penda ba yiko sapoto suni penza ba manipuler bango likola brésilienne na descendre tala même moi so Allemagne oyo Allemagne wana on azolo bando ba lingala ba yombe wana so qui s'affile tout ça tala semaine dernièrement azo côté la Karine encore Karine pas à respire à tous côté les cara Karine a timé la bateau ça m'a fait une sensation tu sais la fille elle vit avec la nalinga esprit à Karine a pena esprit mo kale pena donc mon biso to a pena bana ba soda ozo comprendre aza pena esprit à bana pena o ba bengi pena esprit mo kale Karine a ko za lozo yo zolo ba Karine nalinga kayo akala akabo wana zo tuna ka nzambi papa la kisanga o démon bien ange papa la kisanga o démon bien ange suka nango pi bato akibarate na suka babinaka ke baza ba satan oyebi yango tala mama kongo seli mo kwasa ile kwa kote la mwana na Karine kara tala mama wana soki sensible asa ile kwa bando kote la Karine ba intervention Karine kara ozo comprendre ngako tu mama wana mususu o ba utai kofinga mama bato donc to lo baba défaut na été o Allemagne wana za ba problème na makolo je te jure baba bia banda mama wana banda ko lubana biswa Karine mpona ka mama wana lokwa maeli ki en tout cas lelo je vais t'avouer ça mama wana tia za osa bémission tia zo kotisa confusion entre mama na so ngala mama fashion wana ngala zolo bako mama bia na so ba Karine mwana na na yebi kaza mille esprit mais na bi na zolo ba motema na yebi ke Karine aza mille esprit a comprendre que mama ya mungala mama fashion a protéger ka ina bolingwaso na lomoni mama fashion wana na yebi na mama ngote mais tango appui à ça na Karine et puis ça nga mawa même bateau tam surtout ba sarapta ba close ya Karine o ba ida Karine na administration na ba kamulia ba internet ndenge ba zara la confiance à mama wana je te jure na sanza mete mais na yebite Karine soka oswaka mama moko à part mama ne na mukilo kwa mama fashion wana la dame tu te vois vraiment que alinga ka Karine na bolingo ko le kabana na oyebi ke mama wana so ba humiliation ebele c'est ça dans la internet et on a tala on a dit Karine a mis l'esprit mais ndenge ya comprendre te omoni ka série mama wana za osa gagnante à Karine ni gagnante sur gagnante ya Karine mama Sylvie wana balukela mama wana problème na comprendre ki ngala emi l'esprit na ngana laki na ngona comprendre ki ke eza jalousie bazoluka bazosepela te ne mama na zozwa bambongo ya Karine ebele bazomona soko avenir ya Karine mama na soko continue kosala récolte wana ekosuka wapi mwana wa kobonga donc bamama wana pe nomoni bato bafinisa bakongo na vie otumende tondolo bamama bia bakongo bazala makambo kwa keto ya motema mabe ozo comprendre bamama opena baye koexplike biso photo en tout cas sorry naza congolaise naza problème ya bakongo te mais bamama wana réputation oyo bato bazalaka nango ya bakongo bamama wana baye koreleva ko pena to croire ke bakongo baya bato moko ya keto o comprendre mama wana sala to a évacuer mama fashion wana pour comprendre ki mama wana zo protéger Karine en fait protection utaka na nzambe mais nzambe pa pesi ba boti na biso ase ba protéger biso bien mama wana alingaka Karine na bolingo moko naturel tala même Karine tango azaki na bali passé na ye wana on peut pas même raconter ça encore na mwa mbali wana mususu mama wana azaki na souci mon so azolo ba makambo ya Karine zo mona monsieur zo traiter mama wana zo comprendre mais mama Sylvie wana aye asali makambo moko ngo potisa confusion entre Karine na mama wana mais nazai komituna na mama wana mama bia est-ce que Karine azoyeba te bongo mama wana azosala na chaîne na ye nyonso ezokende pa Karine mais bato bazolukela ye problème bango bazozwa mbongo wana ya ba chaîne bango mo bazolia yango po Karine aliaka mbongo ya mama Sylvie te selon ba témoignage bango mo basalaki mais mwana azo comprendre te moto azosalele mbongo amipesi mobimba nene énergie na ye na chaîne na ye po na yozwa kango mais bazo combattre est-ce que nande ko mituna mille esprit Karine mille esprit bazo comprendre te ponga la benga ke wa la reine de mille esprits la reine de l'internet Karine mille esprits mokonzi David la petite est-ce qu'azo comprendre te pour Karine azabonga ko zazo mona makambo et puis tellement kazala na ye au moins azala na soifé d'argent te je te dis pourquoi pas parce que elle est humble awela na te amona ane atala be makamta juger que on a fait ça au privilège parce que ya simela nga bambongo parce que ya fait ça nga mingi
Vraiment, la fille là, elle avait aimé la femme infirme. Alingaki moi soana, ouais, il y a infirme moi. Moi, on a lingaki, abanda on peut se privilège, azo yoke mawa ke mutuko kazo supporter, azana défaut, zo comprendre. Azaki ko épauler penza 100%. Mais baye ko manipuler maman wana tellement que maman wana bandaka na comprendre ki handicap na ekota ki déjà tina mutu. Ozo comprendre. Allô maman Bia. Na ko chérie. A comprendre ki handicap na ekota ki déjà na mutu. Ozo comprendre. Ngana bandaka ko comprendre ngo bongo na bémission. Moni bato bazalaka peut-être que oyebi ke zara bongo mingi bato pe bazala na ba défaut. Omona mutu azana défaut mo bo makomi kanda misusu soko bo mettre yango balobaka na vie eloko nyonso toleka na photo leka na thérapie. Des fois ezaka physiquement te. Donc oza même na mabala oyebi ke zara na mabala mususu passer pe vie à torture et comme elio pe défaut faut leka na ba thérapie ozo comprendre pour ba maîtriser yo. Omona mundele ta mususu sali bien ka mo bo accident aussi choc. Pourquoi après accident faut qu'il y ait une thérapie pour faire comprendre yo ba convaincre que c'est naturel, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver, il faut prendre ça c'est normal, tout et tout. Maman on a si oui allemand problème na je crois que après sa thérapie il y a infirmité na été vous en comprendre après sa thérapie infirmité na été yango mona razarata msu na groupe na bango bandori maketa msu to likamuke ka geleki nga ba fingi ngai ata ba fingi na bango yeto kaka tala ka même makambo eleki oyo ba utai ko fingi na ba mama ko bala moko Karine a pc ka conseil ya monya o mabe ko aza déjà na problème moral n'est déjà ils a déjà bâti ça ils a déjà l'infirmité quoi. C'est un peu ça. Quand on a le bapo na yango wana. Ok, c'est comme moi suka ne pas to kono pe na suka moi suka ne ko yebisa Karine moko pe matena na sira olanda vidéo oyo. Bon, moi ya suka nga na oloba na ye a continuer ka ko zala 1000 esprits ndenga salaka. A continuer ka na ki 1000 esprits, esprit mbila, esprit 1000 esprits. Donc esprit mungala elo nga na ko oloba nika yango wana. Ko petit to wana za 1000 esprits, aza esprit mungala. Aza pena donc aza forte quoi aza vraiment esprit ya ba queen ok on pena Karine pena pas benga ke Karine Elisabeth Karine Elisabeth Karine pena mérité Karine Elisabeth donc remplacer pena la reine Elisabeth et de Karine doit fanda na ngwete ngwende mon kana Elisabeth akusi na ngwende nde mo pe la petite Canada ta lelo pena na ngwende internet si on koma koko yem ta guide internet ti na suka kanga pena makamna oloba no mama Bia petit wana ko guide internet ti jusqu'à la mort ko ba ko pesa jamais bokonzi et pas moto a mérité te c'est ça ba o wana nyoso basangani wana ata moko ta mérité 1000 esprits le quoi petit wana esprit Elisabeth quoi ok na ofenga ne ka continuer ko zala 1000 esprits esprit Elisabeth donc la remplaçante de la queen c'est Karine Mokonzi quoi. Baluka ipena batika trône Elisabeth baluki mais bapesi on a Karine photo ndimango c'est ça ngala ndimi yango anga pena na voter a mérité penda trône a mérité penda couronne na ebite mama Bia so yo moni nde ngala moni penda te ka ndongo lobi bongo pa bate eza normal te to mona ke likito ba comme osale la Karine comme mutema mabe ezo monana ko tellement que mutema mabe na bango comme mona mosko ba tu pesko ba comme intéressé à ko pousser libosa Karine pa mate so peut être ka ke to na bato to ma Karine mabanga mwana na pa ko kufa pamba akoy ko piquer crise pamba yongo moni bate belé ba comme sous sima na liboso a comme ils sont un membre moko impossible Mama Bia, dans la vie à Joseph, n'a pas sa quoi au deuxième fois. Mon nom est Karine, Baba Joseph. Joseph Koutouko, a qui n'a pas décollé, va préparer, va bomber tout. Il y a qui n'a pas aussi, il n'y a pas gentil na bango. Et alors quoi vie à Karine. Nous avons jamais ça la histoire 5-4 ans en Zéla. Nous avons ça la histoire à Alpha et Omega. Oui bien. C'est ça. Mais l'homme a rose à Alpha 5 à Omega. On est via Karine, Omega fait comme Omega mwezani so ba on a pena mon ne ba ndiko mona ka miracle ya bébé arrêtant la princesse de Jésus-Christ ba ko mona ka kati bana nyoso Karine ba ko mona ba ko kwa Karine donc bango mo ba to ba sali ba isa nzambe biso foto mona bikamwa mwana mwasi moni loko bango ba sali ba tumbeli penda nzambe a continuer ko pambola Karine na génération de génération et loko ngana ko yebisa ekaka moyen na yebisa eloko eza te po ayebi déjà ke eloko eza te trafic d'influence wana eza 0-0 eloko moko te bamarché basala
rien du tout. Comme on a ouais, échec. Échec. Quand des bazaba échec, bango moko. Des makam na bango nyoso bango swaka échec. Et l'autre comment te basi wana groupe wana ba ça les réussir ça ka. Comme on a bango bazaba échec, ba c'est ba rien. Donc ba numéro 0. Ba dernière classe. Moi ni na kati ya train, ba bengi bango pena ba dernière classe. OK. Merci beaucoup maman, merci vraiment. Merci vraiment la contribution. Nandongo Sololi, au solo m'a très bien vraiment. Merci maman. Merci beaucoup chérie. Et rien ma chérie. OK, bye bye. Bande ko na bino boyo kinde ko mosa ni le pa bax exact. Ce que soit les comme dans la comité na biso bande ko na to le sur biso la télévision no ya koloba. Pourquoi pas? Ya ko solo na to sololi. Olingi moi libanga bande ko na numéro de téléphone na ngeza wana olingi pour ça émission na la star numéro de téléphone na ngeza na contacter toujours nga to ça na émission dans les calmement babi a to finga raté ande to bande vérité a to za contre mutute a to za na sima mutute be libosa mutute no biso to tala makambo oyo eza na comité zo ngezo monana yo mo to robela babi Christopher Basong babi ce que lingo za séance maladie bande ko na contacter toujours babi à Star TV pourquoi pas na passer le numéro de Yannick Assurance pose ma assurance maladie na yo. J'espère na le bel gros bisous bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tout bodingaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba bonga ba bonga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Nga so na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kansika biya ngana ringia. Bani ya kami kopesa nga pasadi. Wa